Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Mbana ya maleli, ekolo Yesu yaka. Kango bengi aya vedia kitine ke. Abi Patriziana, oba moko kufa. On est ce que c'est que au boulot papa. Yo yo yo. Pièce moi pour famille hein. On peut pousser la guerre. C'est kamera no ngango, c'est Wana bakabaka, kamera no ngango. C'est tumbate kamera no ngango. Sivi yaka 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 sivi Nanatonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no tobetatu Na planète Vénus Mars EP Jupiter Ousmane Bamba tata bandeko bana mikolo pe baleki Boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika Na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Bobuka te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na katia Sylvie Mode TV officiel. Alors bato basana mutema ko salisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobo sanate soki bozana mitema ya ko salisa bozana envie ya ko salisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo. Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya bosa abonné na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner boya ebele. Boya sitete boya bo s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lokeba bolingo ya bandikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekobiko bebisa. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya bosabone na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner boya ebele. Boya sitete boya bosabone bokozwa makambo ya kitoko. Bosabone ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lokeba bolingo ya bandikape
makambo luka esika nini otala baemission ya malamu esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie lukeba bosabone site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Mode officiel TV site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisumi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo vraiment même na matie 77 elobeli biso boye merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajani na bino boya kokomante bosabone ezalaka na bizoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko bauniversité eza na Sylvie Mode officiel TV bosabone bosabone oh bosabone YouTube oyo ekoki kobonisela yo nde makambo bakose ya malamu na baemission ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Mode officiel TV bosabone 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 massivement na site ya mama na biso Sylvie Lukeba Boulimo ya handicapé abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube officielle TV Mode Sylvie TV abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officielle TV Yamonde ezali masolo ya YouTube katina polo. Ouais, très cher internet, moi tu es bino de partout aux îles Bakar Hollanda. Et bino émission quoi. Ah, et bino un des serviteurs bellon quoi ma BK triple option. Pourquoi m'appelle triple option parce que moi-même je suis à la fois caméraman, monteur et chroniqueur. En tout cas, avant de quand vivre ici, je n'ai pas rappelé bino que lobby déjà les anniversaires on a bino bellon quoi là ma BK triple option. Na botement le 23 janvier en tout cas, vos souhaits, vos vœux, vos cadeaux me feront tellement de bien. Ah, ouais, tout le monde a tout ça la misère nationale quoi, tout la misère nationale contenu à mes problèmes sur des FAO. Et ça il faut vraiment passer ma casse, ça il passe ma casse. Bino aux mona. Tu as une interview, tu as une interview, tu as ça, tu as morgue, tu as la misère, puis place les ala sous, tu as reconstruit ma camion so. Maman disant que toujours merci maman Sylvie Mode TV, maman Sylvie, maman Montier ma chérie, maman Elodie la maintenance moi Sinzambe, maman Emilia couple J, papi Emile le chancelier, tu as groupe WhatsApp maman Sylvie. On va soutenir maman Sylvie. Bon on dit soutenir maman Sylvie, bon soutenir bébé Bellon comment bino moi na vraiment ça va bien. Na zoki ba interview na batu, bino bo moni des fois aza icône. Bon, chaque fois, na générique chaîne na biso, to bana toujours na icône na biso de fao. A salé à mingi, ba na bonne relation na biso Sylvie. Tu regardes hommage parce que c'est vraiment un monsieur qui mérite beaucoup, qui mérite vraiment beaucoup. Magali di fa en tennis ba dire papa ko ba l'international. Tu dois continuer kaka, eza bino un des serviteurs Bellon ko ma beka triple option. Alors c'est la bino ka musala comme il se doit parce que eza musala ko, eza musala to sala na rappeler anniversaire na maman j'ai tout qui là, maman Elodie ba Inès moi Nzambe ba Plamedi, Magali bino ni soboza de partout ba Florence qui ça là. Bon soutenir maman Aimé, papa Love Lucien na moté maman bo mona entrer et ba artiste ne ba zokota. En tout cas ça la bien quoi, ba entrer ba artiste. Ba rendre dernier hommage, il y a papa na biso Defa ouais tiki biso. En tout cas ça fait tellement mal
normal bino bozo munda makambo les gars donc on les a entrés et mingo ko bezate na kitaki bien que santé de déranger mon ndama na kitina c'est la bino musala pour et ça la bino bien merci na ba nous bolanda émission oyo eza bino humble serviteur Belon Kolama maman patience pour ça maman patience vanga bambote ne belé ba nous bolanda Belon Kolama en tout cas merci. Comme déjà pauvre, soit disons riche, vanité de vanité. Jésus-Christ là on tire à la seconde. Donc c'est bon. Un mois tous vos fans au bazar vraiment choqué dans l'Ivoire. Oh, chérie Nanga, Francine Ngembe, Koto Zali, certes avant la Congo Dialogue. En tout cas, dans l'axika qui est sur la même Maweza, mais va combattre. Baboké tu premier na pesa non raison et mon tina bobo ya musique better na ba poto très bien tara grand poète bo akufi me ba mansana mususu tout la mwisi ya zaza omona donc bien te nzone fallait tous à la union tous à la liboké mais so tel ba journaliste ya YouTube na ba télévision ba l'équipe so ba musicien na ebélé pas tout ça pourquoi est commis bongo tala ba mission nyonso bazana na Kinshasa. Ouais. Papa Chéra za na Kinshasa, ouais rason na za na Kinshasa, Rambo za na Kinshasa, mais ba mission to compter bango na Misapi pourquoi? Est-ce qu'elle a qui ranking moko to problème de l'oroni? Na lobby Lolende Bomaka. Omoni Lolende et Bomaka. Omoni fier bana Congo Dialogue. Francine Ngembe. Ba masala nga fier et Bomaka. Omoni dia benga na Satan. Abora ke pona Lolende. Avant les lobes comme un star, et bien les gens pas de fois bazoa bilamba, bazoa paye idéologie. Nous avons des fois, tout travail na des fois on peut s'en avoir. Parfois, Julie nanga na banzio, Julia, na motema mozoki. Basanza ele kimi kole pusani, vacances Cécilie, lobby zongi éternel. Yo matina pepo yo keyi moteme tonzina mawa oh adieu adieu amuskole adieu adieu tozongina ba photo tosolola vraiment azaïcon pas tout ça na mpesi passe quand on est mpesi passe obi ozala qui na tout le temps aida qui au souvenir ya makasi nini ozana ngo na défunt na biso ikono au tikotika biso général des femmes Nzambe asunga kotaza Jésus-Christ asalaki grâce mon nzela na ye na mataba jet moko autant soit musicien belé na Congo ba matango mais mundele mutawo mimanga mais ye moko yelinga cop ayena avion normal ya ina jet quelle simplicité ça n'a pas tout ziana yo oza grand star oza na voix nanga oyebine oza na voix bozi oza na voix Pepe Kale oza na voix mené ya oba masa na nyonso baza na ngote c'est ça. Merci beaucoup, mot de la fin. Après ça, on a Valère devant ba Montana et ça va musicien musuna gina bi mo ne bino tout boza pas tout ça dans les rivières na succès. C'est vrai. Là, oui, vraiment solo. Il y a quoi ça Montana mais Montana et bi Marambo. Le 31 décembre, le 1er janvier 2020. On a des fois on a tout kufa na avion. On a eu des fois à Oulé Longomba. 2020 au Guinée. Na belela abapé. Jésus m'a télémisé avion. Na ima so banze manza mais aura fait il y aura des fois. Mais pas tout ça na ima banze ba yanza no banga okufa. Voilà la ndemboni. Kolo Yesu yaka. Mbana ya baleli kolo Yesu yaka. Quand on peine ya veut dire kitine interview. Abi Patriziana obanga okufa. Mot de la fin et puis bon, dès que le Kawana, Makamunio sous tout au Kumelango, tout à la gouvernement a besoin d'un Kumelango. Bimo et Bimbo Kao Nenges à la Rabanine. Donc, faut à la Rana Sima. So, pour défenser et comme Simon en autres, sont tout ça la Rana Sima. Tout à la Kakaba au Bazali Bosso, Nenge Basali Kumbelango.
donc monanga yango na zana. Merci beaucoup capitaine Bobo. Et capitaine Bobo, moi deux questions, trois questions. Au moment où bino ba saper, bouton ya matin ko le musicien mais pourtant que général des fois aux musiciens. Bon question opposée, général des fois azaki na deux positions. Aki saper, aki musicien en même temps saper. Ndenge fait n'importe qui question azaki musicien, ndenge peut nani papa fait beaucoup les azaki dongo, azaki na deux côtés. Nasi bomonaka na ba musicien au bali ko lata makasi soka kufi. Na musicien au alata vraiment ça sera différent. Au monde avec ça la cara bongo mais différence c'est ça qui au monde avec biso ba bobo na uti nzili na beti teni na beti collection na au pesa TP na kati ya matanga awo. On a beti ba pièce pour ba pièce bima pa mapamba te. Donc so ba pièce bimi donc c'est que na zone façon on a coffre fort. Il faut poser c'est capitaine Bobo oye awalelo mais aux amona nzili mais na rapport aux ala kate. Donc luki bino bozala kité. Bozala kité. On a eu gagné na defa ba forme ba forme. Bozala kité. On dans aki wana tu pars vieillir. Premier jour fallait ya yeki. Boye lisusu. Mais to moni bino te mais le boye na biso awa. On y est dans le Kabilamba, on est pas le bon maintenant. Maintenant, on lobby déjà, tu as dit Angile. Biso to mi comme que des ndongo lobby wana. To yeto comme be okor nanu et na ngote. Vous comprenez? To salini, to zongi te mais to zanga na kati Angile. Po ba pa yamba yaki na Angile na biso kuna na aéroport pour avoir les gars okene wap nindi popo. Faut les gana na Angile. Yango mona biso ba Nzilwa. Donc, tu as tous les communes. Pour bilambe qui est à l'aéroport, tu as trié, tu continues à dire, tu as dit, tu as tête, tout basois. Mais tu as banderole pour te misaki. Tout le monde a pourquoi? C'est quoi l'organisation qui a quitté le gouvernement, a quitté l'organisation, mais l'organisation a quitté. Il ne fait pas ça pour que nous soyons à bilambe. Ma collection, ma pièce, moi, ça n'y est démonstration, en tout cas, ça me fait beaucoup de plaisir. Moi, vraiment, en tant que capitaine de l'équipe Angile, je suis Bilamba de la montée. Mais ce que les gens ont présenté, la collection à la Betty, ils ont un peu mon côté. La base par rapport à un devoir, c'est. Mais, bon, la rôle de Bandere Nil. Bandere, on a vu à Congo à Brazzaville. La bête à la forme. Mais, Nandi Marabango. Ça sera toujours propre. Mais biso, il y a des faux sapeurs. Ça salité contre Batama Boma. Un sapeur faut dans la propre, faut dans la couleur. Faut sapeur Boga. Au monde dans l'Ongoli. C'est Boga. Faut la Kitoko. Un sapeur faut dans la comédienne. D'accord, Tikamo. Faut dans Mbongo. Là, tu as dit Mercedes na di banda. Na yena Mercedes na sur la sisi na zongi. So au monde muto na biloba le bastem mandian. Dès que il y a des rastaman et des rastafous. Il y a des sapeurs. Il y a Sonaba, ça perd, il y a Liboma. On parle, on va dire que c'est Bisso, Sony, Zolandango. Il y a un blague, Bamoussou, on pose la question. Hôtel Moussou, c'est un fou. On a un bagage d'intellectualité. Attends, Bisso, il y a aussi si tu as eu, on a besoin de l'université. Je suis patron. Donc, on a le droit à Mbongo. Là, tu as un Mbongo. Ce soit bien cher. Donc, il a un Mbongo. Bon, on a bêti sans amour ni trompette. On a bêti sans amour ni trompette. Donc on a bêti aux alliés bottes. Là c'est mieux bottes, il y a mauve. Bon, mon ango a d'autres sur Gabane. Il y a un gros mon ango. Ils ont dévoré, mais ils ont TP na yoko pesa. TP à domicile. Donc ils ont plaisir à trop vraiment la monnaie Julien ça va tourner ngaboé. Donc et là qui c'est que bon awa on a la quadruple en crocodile à Campo Bianco. Quadruple en crocodile en Campo Bianco. Ça ce n'est pas du Weston. Au retour dans Moutou, toi tu sais pas on doit dire Campo Bianco, azate. Donc autour de Weston, ah bah Weston il y a solo. Il revient Tikelio. Vieux de fort. Général. T'es général bon. Général vérité. T'es général. Non, le bien bien. Moi c'est un Gilois. Bilamba, attends Bilamba des fois on est quoi na Njila simato tindigele musu asombi. Tu vas bien va former musu. Aya pas Njila, mais oui. Si. Ah oui. Oh, mais nabi Sabino. Numéro 1 à RDC à Grand Sapeur Zanan. On a expliqué Bino. Numéro 1 il y a Grand Sapeur, il y a RDC Mobimba. Oui, c'est le Norona Mituri. Ah bon? Oui, on a les petits frères Norona Mituri na quartier 4. Mais oui. Numéro 1, on a sommes à plus de 50 000 €. Capitaine Bobo, tu es battu le veste au bête, c'est pas marqué ni. Tourner boyer Mogo, Mr. John, Héritier Moula. Pour la conséquence, bongo, image oyo, Beka Bola Marabongo na excellence.
sénateur maître Kilwandomboyo, et c'est Pesabongo, pasteur Katoka, Nakatia Bumbu, et c'est Pesabongo, Yemoko, pasteur Denis Lessi, Colon Zondo, Azolo Bebele, pour la Comonayo, alors Denis Lessi, pour son image. Alors, on a ne sais pas si on a dit na uti comme na limite na la kulutu na linga mingi o idole na ngabina tana betika mna o na kulutu abona o ve mta forme to le leka na forme na ka mama mkepo na bandika likolo kulutu na ngaba tambuse malamu te bangatika moi tanto le ata sika mama munene afunga ma balelie to le lie bena comme da bref kina munene ko na ngai kina munene batu bakoya to la vie même ba ba na yi to le malamu te ndeko na ngai do Oasko ezalaka bato bakambaka biso nde na ona ba bango nde bakona biso me banga pesa moi temps sika moi espace moi munene to lipe ndika biso na sengo me to lele malamu ukina munene bamuso ba uta ba gombe ba uta ba lemba me to lele malamu te ba chanson na ye moko comportement na ye moko surtout comportement na ye embo mese mutu na ngai ngana ko na sama ko na ye na yebelie mabete ta na so mbanga mbanga bo po ne la ga ya na ngai ende ko na ngai ba Solange ba nzi mebele mu ngai po nga pa na beta ga ina pale avant la na beta ga defa to o na ido na ba sola na ko banga yebele mu ngai. Oui, bonjour. Oui, ça c'est Weston Bilé, le autrement Bilokos, Jeep Arando Motopamba, l'enfant dernier du groupe. Donc, Tchakou Lendaye, Weston Bilé, le Bilokos. Ah, vraiment, Nenge Toloba, Tolela Nabao, Bazolela. Vraiment, et sali pasi. Babi Matanga, pas Kolo, Babi Boy Matanga, et Zalaka Pasi. Moniko Koufé la moto, Lingara Minge, Betsarama, Bakou fort. Et ça la passe makasi wana za ki na vie donc vie ninga za bo za muto fierté donc vie tono za la na vie partout soki musique ni azobeta akoluka pe ba saper bino mon boyebi akolobela te vie atiki ba forme à danger vie za ki maman na saper bino mon boyebi ango mais ezaka passe le roi to uta na mokili tozonga na mokili ça la passe vraiment. Bon, merci. Voilà la question na yo. Yo yebi na minute opposition mboka ndenge zali. Toza na système nano abulu yeke. Voilà quoi. Donc toza na système abulu yeke. Omoni ba moment na tout matanga o ezele kaka wana ba papa wemba ba Covid ezalaka te mambo ebele. Donc voilà quoi. Tokomi ko inviter ba biloko na parce que mboka oyo eza na salité makasi. Donc lelo soki Covid ebeti yo to ebite. Awa kisi ate. Donc voilà quoi. Papa boni okiminda koye. Papa boni okiminda koye. Badeti nanga mosali mosolo. Otiki banana yo. Nani akozonge mango. Yolo bana malembe papa Site ya mama na biso lukeba polimo ya bendikape. Mama Sylvie, ayeli biso site moko ya malamu, boya, bosabone, YouTube oyo, bozali komona neko nanga, ezana makambo ebele, ekopiko bebisela yo pe makambo, luka esika nini otala bebiso ya malamu. Officiel TV.
Nzambe kena de fois ameli makambo ebele boye alors wana boza komona yazali mwana ya général de Fao lokola yakei vakende mpe na ndemo wete Nzambe peli Ouais, mbote na bino très cher internet, ende to bekaka eloko bana bien suka peu bien. Eza bino humble serviteur belon kola mala kiti omuneke na kitinga moko parce que na zanga moko ndeko asuma empêchement asuma malade. To akina babstek ya bana biso de fa omunenge le kiti ozo ba intervenir batu. Oh loba mi ko loba ma loba mi déjà donc bino mona papa de fa na bon terme. Non ma Sylvie Lukeba. Ya omuniki na générique na biso banda toujours na l'élément papa asela biso. En tout cas ça lui passe ma casse super à son âme. Papa pe ma kimia. Ndeka to loba tout le temps na zo rappeler qu'anniversaire belon ko maman na bino za lobi le 23 janvier. Belon ko ma beka triple option ngamo cameraman monteur faut un chroniqueur. Donc eza bino moi donc na sali musala comme il se devait et l'équipe tellement bien anniversaire za lobi. La montre na ma Sylvie Lukeba ma continuer. Musa pas ce que longité ma continuer. Papa love Luciana et abe papa abe pas mais c'est la ben na biso. Bon continuer sunga couple J, maman Emilia, maman Mala, maman Diker, maman Belon Kuala, ma papi le chancelier, Florence Christiala, Elodie la maintenance, moi Sinzambe, Elodie la maintenance, moi Sinzambe. On se peut soutenir maman dans un groupe de soutien. Il y a WhatsApp, il y a maman, pas continuer soutenir maman. Papa, j'ai tout Kinsala, maman Noëlla Manzambi, Lisa Delaine. Boza tellement belle pour soutenir maman dans un boza tellement belle pour continuer. Mais c'est la belle bien donnée qui s'imbi là. Continuons à soutenir vraiment. Et ça qui bien mis au monito bandi kitoko, peut-être comme presque na suka kitoko. Lobby eza anniversaire moi na bino Belon Kuala ma beka triple option. Mon numéro c'est plus 243 81 198 0914. Plus 243 81 198 0914. Vous soutenez ngai na ba vena bino na ba cadeau da bino et osala nga bien. Merci maman Sylvie Lukeba bolingo bandikapé. On est là, on est ensemble. Nous devons continuer Moussala comme il se devait. Papi le chancelier, mbote na makali. Merci beaucoup. Bye. Sylvie yaka Sylvie nana tonya wana posa bolingo. Babenike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato basabone ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato basana mutema ya kosalisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobosana te soki bozana mitema ya kosalisa bozana envie ya kosalisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy.
Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, boss abonné. Na officiel TV Mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya boss abonné, boya ebele. Boya hésité, boya boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba. Bolingo ya handicapé. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya boss abonné. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki